Flamme bandi na orchestre ba wutana ba seleo. Na sambanga nyanza mama na ba no wa seleo boya boka ta ba be likako. Flamme muta beta solo. Voilà. Kuna simba kisite. Donc Flamme azolo ba netike ye moto ayeba eteke ana makambu na wenge. D'abord pour vous à Kisi. Kisi na Kindoki ezaka des choses différentes. Voilà. Kindoki ko ozwa na inconscience. Mais Kisi bazwa na inconscience te. Mais tant on lobake alake ba simbisa Kisi ma alake inconscient. C'est qu'on ça déjà. Oh aye batende. Flamme auta na ba Kisi na ye. Déjà tango yaki kala côté japonais zayo tanga Flamme japonais mettre Flamme mais Flamme abima mais je te dis Flamme abeta na ye oui ozo comprendre mais biloko japonais beta autant ngona Flamme so c'est fait yo ka si Flamme mutabimi sango et c'est fait baniataka po bango balinga Kisi koleka japonais ba Flamme bazabata donc te motapesa wera simba Kisi te wera yembi alobi kokota bonganga te okoma lokola ntone ouais déjà aleka déjà étape bonganga akenda nango likolo oboma moto te po yo koma majorité pluriel wana eza makanisi ya bato moto azaka likolo ya bato nyonso eza nzambe Flamme ba Flamme nde baosambela il faut bayebisa nzambe limbisa biso ndenge to envuta wera alinga biso makasi alobi japonais abande kobeta koleka Flamme niveau mvutima Flamme ata na biso bebi ke Flamme akanganga na boya japonais po na Flamme mais tango na eko sosola njoka japonais le kaka Flamme webi kan futimane kangala na vie jalousie bango nyonso balingaka via sila Flamme bandeko na nga Flamme alongwe pa wera pa senga lupango baopesa yo lupango Flamme awumela ekoleka baninga nyonso te papi kakoli sikwa senga ni tala na seneta papi kakoli s'il faut senga wera c'est qu'il faut senga pays Flamme aya lobi vie façon mbele il faut et puis otango na conditionnel il faut basombelo pour obetaka pamba papa et puis abetango pona succès ka ya wera mais pas nzambe babi l'élévation ne vient ni de l'Orient ni de l'Occident mais l'élévation vient de l'Éternel okomi mwana nzambe abeta pe Solomon na église to comme binango balobe sokutu bayelo kwa na site omoni besa régime to connaître na kata maison mère balobe so mutu bayana lobeso d'abord a créaté ba cri o bando zoeza ba animateur ba test ya ndo vuka bangwa boaki ba cri na bondo tika ya boka seki bozaki kasi poto mona kika to ana ba improductif to sa nini to sala kaka to yiba taba obi combien de fois ba yiba biso ba finga biso wera yibi ba cri or maison mère to zo akra mutu te beso kutu mutayela maison mère ba bêtise na télé isongola o kaka il faut baluso laxasima ayeba kata fumbwa ba parti moka salité to boya te poto alene eloko boaka na minute ate to defa animateur. Bonjour, bonsoir, c'est l'on dépend de l'heure à laquelle vous nous recevez. Partout au monde, bisika nyoso bozali boza kolanda. Bongani a média balobi chaîne OP Sarabino. Ba news d'actualité vraie et fiable. Et puis à la source babi awa ko zapper te mamba bien et de la candéra toujours avec Dimitri Bongani papa social mobile pembe babiye apesa mamba bien voilà. Nous sommes là quand on est que biso musala des alara. Ici il y a toujours des actualités vraies et fiables. Et puis à la source voilà le on a zanga mon côté na plateau. Nazana le défenseur balobi de Weranson Messi Bokanga mon beau-frère chéri nalingami mi ko bien parce qu'il y a panza kateke les moto kenarana maman ndenge et ça voilà to solara ne mamba wenge musique maison mère ndenge eza koleka parce que lelo oyo ben internaute je crois que tout le monde tout le monde les réseaux sociaux le lenge ni wenge musique maison mère eza critiqué
par rapport à fétiche et vendre na kati oh et belé ba yeba te le auto donc yeba on peut découvrir en à travers Flamme Kapa vraiment te bête de soir parce que les gens ont sécrété pour nous sur le réseau internet sur côté YouTube TikTok tout le monde la Flamme Kapa le lenge nini azolo ba makamunini ya fétiche et vendre na la musique à maison mais toujours pembeni il y a Igwe le roi de la forêt là j'en profite pour saluer Maître Ninja Sikatena, mon vieux chéri. Pourquoi pas Zéphie Bolia, depuis Paris, Maître Bogart, voilà. Et avec la permission de mon réalisateur, Fongwe Labiso, Nayamba Messi Bokanga na plateau, parce que tout ça, il y a le barabi, à Pandarantekenenge Zalara, voilà. Messi Bokanga, bonjour le défenseur de Weranson. Bonjour bébé goût de la presse, bonjour Nababonné tout, surtout vraiment internautes et puis bana wenge musique à maison mère bazo soutenir Messi, bazo soutenir le big boss et bonjour Nayo Moko papa Arena, papa Baplin, papa musique qui est Weranson, une opportunité aux opé Sabiso et puis na chef Nabiso, maître Ninja Sikatenda, grand stratège, na ba stratégie na ba coaching autozwaka, les osala kitoko vraiment na kana isengo ya koya na chaîne Nabiso Bonganya Media Télévision ya Massananga Dimitri le boss hein na c'est papa soin mobile à peine na moi fier na baninga ba boss donc et ça la nga goût et puis na réalisateur Nabiso azaka Nabiso et puis à kochaka makambango ndenge zalaka vraiment plaisir eza lelo ya koya ko partager obi que tant na ju appel nga bien Francine na raisonner toi et pardon au raisonner ni aïe ma mission je dois raisonner pour te consoler mon asima yo lo benga beau frère bongo yo mutuana nga mais nga yo beau frère nga na belle sœur non parce que on a iba na ibo saka bango nyoso ka ba beau frère non merci donc c'est la bien nazana na pona yo Francine samoyane merci beaucoup le défenseur de Weranson toujours peine à Igwe mais puis que simbi loin na habité ko botola na niveau nanga papi le prince parce que moi ni bila de mon même biso la polémique problème est ça bon il y a papi aza moko ya biso ozo comprendre Weranson appelle cette opportunité na mututu mais son mère bakangela ka batu te biso nyonso to ana ba guti o comprendre to zakana ba Medina to zakana to zebele o mona ba obenga le communicateur le défenseur de Weranson biso to zakana pona ko défendre ko salaka musala ya papi pa na place ne wa salaka musala na ye kitoko parce que boto di place ngala ko boto la papi jamais na boto la papier saka moi makama onde salaka ya papi pa s'en charger na makamusu mais si pe mikolo mingi mon internet to ga ya papi ngai sankara de compte na télévision ya biso a obeta beto dile manzaka kanga poto ye déjà donc petit boulot mais qui va suivre donc toza bongo yo moniteur nani bando dila ya piro jeka isafo na isafo tika mission bino bozala ka bale biso po kei makampe changer o kombe ka lokola ye piro je de biso ara fidèle ele bale ka papa zala ka ndenge moko ezana ndenge eza ka ndenge na bino o moni piro je ngana yebi piro je na maison merte to eba ene na lac Moiro 217 côté tante na banga bande kolamba maleo azuka bapimela fufu afinga wangana ndaolo bapona ebe ngatitidi na ende zala yango pa na otie pa wera tina men na lobango na bi oazenga et puis yale o ya restaurant ya mama leke apa na forma kaste molika nzombo mosaka nzombo atoza mongwango nzombo mosaka motiwa o comprend donc quand on que les vents droit au but parce que tu as timing tu fais tout là maman le réseau peut ça passe ming na réseaux sociaux to moni Flamme Kapaya conseiller 10 parce que tout autant langue du jour au long soliste tanda donc asomeli sous musique te azonga musique tete ya asani a changer na été a comme frère quand c'était atika na monde mabe ya kiss obino wenge musique maison na bokoti saka ye apo ni makambo wana ata
sali ke nzambe ndale kina nyoso nzambe maison mère sali ba eza vérité kaka wera po ani na sali retour à musique na poto nzambe na boya ngone bimisi makambo nyoso oui Flamme bandi ko beta musique pas wera te Flamme bandi na orchestre ba wutana ba seleo na sombanga nyanza mama na bano wa selo boya bwaka ta ba be likako Flamme muta beta solo voilà kuna simba kisite te makambo leki na maison parce que babi elelo moki mutu no sako baka ayeba ki Flamme ka pepe mena wera son beba ki kuna te parce que bazaki na seleo nana koloba ka bi Flamme ka pa ya under ya ngemi sa maison mais to yibi ka makambo maison mais ndebi azale pas dit que rod batu ba yebi apesa ki makambo te c'est quoi apesi makambo na orchestre ya na lumière et comme kisi to solo là Flamme ndenge bolinga bokomisa ye wana Flamme auta na bakisi na ye déjà tango ayaki kala ayaki na kisi bebe makambo wana te mazo témoigner que tout tebe ba vidéo le bana makambo ya lobe ani pona bana okosolo lango bien aya ba pesa makambo azala makambo seke mo kayi bakaza makambo on doit comprendre aya ba pesa makambo azala makambo seke yemo kayeba to batu lo comme ko timi c'est parce que yo no za makambo siko to solo la na ferré na Flamme na maison mère nani alay makambo te Flamme makambo côté ko beta kitante na lobi fia yembaka est-ce que yo kasi so wana bana ko beta na oyo so c'est fait yo kasi Flamme mutabimi sango et c'est fait banyata ya beta kaka système wana mona sona nde bima songe wana et c'est fait banyata to boite Flamme beta to boyate Flamme beta mais batika koluka ko salir orchestre na biso batika koluka batu batsa bango kame eke na ndenga mabe mais tango soloba soni no tango Flamme azoloba netike ye moto ayeba eteke ana makambo na wenge d'abord pour kisi kisi na kindoke zaka des choses différentes voilà kindoke ko zwango na inconscience mais kisi bazwango na inconscience te tango ozo mi yebi kire il faut yeba ke ba okay lati sanga eloko mais tango loba ke ala ke ba simbisa kisi ma ala ke inconscient c'est qu'on ça déjà ayeba te ke nda simba ki charge oh ayeba tendeni potango ke simbo yebel d'abord nganga kuta atuna ka mutu olingi ba salelo ni to lingi nini loko aye alinga kowela ndako welela tanto nasala chef mais oui côté japonais zayo tanga Flamme t'es japonais oui t'es japonais maître Flamme mais Flamme abima mais je te dis Flamme abeta na ye oui oso comprendre mais biloko japonais beta autant ngona Flamme japonais oui t'es mais succès à Flamme c'était différent kasi po bango balinga kisi koleka japonais ba Flamme baza batado te motapesa wera simba kisi te to solo la nan wera na mwasi ya pasteur qui est si déjà mapata na Bible to solo la mère na Bible baloba lumière na ténèbres et sanganate au moment siko mapata ma pasteur ce qui wera zalaka ndoki nde bolobaka c'est que bako vanda et sika morote pendant temps inane et à cause de ndoki mako biloma pe o azwa moi c'est pas de la que basi ba star ne bazar na couverture et blur mi bail na bango ndenge to selon le rumeur c'est quoi rumeur que comme ça en vrai rumeur est cause appelle fausse ou vrai dans fausse le cas na information quoi information cause à fausse ou vrai vous comprenez mais rumeur est ça rumeur réalité ça auto le belo moko a eza place bazwa information ya source est vrai c'est quoi to peut s'appeler vraie information maman si deji ate ya kamwana nyoso banda la ebi même église na ba yebi na ndenga te yaka a mosali na nzambe siko mosali na nzambe ngo ça ka lokwa Denis le soko ko zondo wango bi pasteur to prophète non vous comprenez moto sali la nzambe yeso mona frère Patrice aye makambo salabo bon recevez te à ce serviteur de Dieu
mais ozo comprendre bondima d'abord mapata mosali na nzambe wera yembi alobi kokota bonganga te okoma lokola ntone oui déjà aleka déjà étape bonganga akenda nango likolo koboma moto te po yo koma majorité pluriel wana eza makanisi ya bato moto azaka likolo ya bato nyonso eza nzambe wera simbama na nzambe. Mais Bokanga, s'il te plaît, est-ce que Biki Balobara, il commence à me quoi lobby, c'est comme 2 ou 3, c'est comme un moussou. Est-ce que Ebi Namboka Oyo, nga baloba na mela diamba, nga na wabeta bale, na alaka muta loyenga équipe. Siko président na biso andolo baka yo diambo melaka muko musu na obeta yo. Ba joueur tout ba ebi penaka nga na mela diamba. Mais Dieu m'attend à tel jour monte moi n'attends que Simbabu non na sala ngode mais non mais si mais si qu'on a quartier pe bima oh maman na noaler mais c'est toi meli ba diamba na équipe bo baye mais or na lobaka na nga po ezakara mwende na ndo loba pe na famille na bino to bo balisa mwasi nga c'est ça na ka ndenge na nga vrai na ka vrai na pie pe mbote Sacha Kokete madame Mpanga voilà tala cheka kombo to décevoir mais to solo là omoni ba flamme amo akomo sambela omoni balobaka celui qui est en Christ est devenu une nouvelle créature. Voilà. Toutes choses anciennes sont passées et maintenant deviennent des choses nouvelles. Mais comment bango bazonga kana makambo? Te azonga makambo te. Te obeta masolo ya kala po obeta lelo te est-ce que wera landie na église oyo sam? C'est là. Babeta ka wera kanga biso. Wera loka boy. Wera sala boy. Mais ba délivrance ngo bango ba sala. Et aboutissant na eloko te. Te aboutissant yango alobi c'est là. Lelo peut mon équipe paye à son nom pasteur Christian. Qui me cause de comme atika biso. Tant on peut bongola ki motema koma ki kosela nzambe. A dévoiler ki makambo esala maka prévenir to ba rankine et comment ki pa niveau ya pasteur so mec na ba makambo so ne c'est pas ça qui. Yo to mona mutok déjà se convertir. Après ma bifora aloba, abimisa témoigner. Oh tu bande ko sala en coulisses. On peut faire kapa ya sali. Ah bon, il y a un quantième témoignage Flamassal. Quantième témoignage. Pas 230. Mais à lobby juste il y a orchestre parce que Missika Zalaki. C'est quoi lobby combien de fois? Mais à lobby 230. Et ça peut quoi accrocher tout solo là. Oui bien le monde a remarqué ce car olingi bandimo il faut le baka na comme sambela. C'est quoi batu ba le ba ndao sambela on dévoiler misala ya diable. Or ba flamme nde ba o sambela il faut bayebisa nzambe limbisa biso ndenge to envuta wera alinga biso makasi webi flamme envuta c'est là na lobi japonais abande kobeta koleka flamme niveau envoûtement flamme ata na biso webi ke flamme akanganga ngope fona déclarer flamme il faut fongolanga tika weko na boya japonais pour na flamme. Mais tant on est au sosola, njoka japonais le kaka flamme. Oui, mais quand vous t'mane kanga navie. Ils ont la cabombe. Si qu'on nawera, naba flamme, nanyo akoye ko déclarer toi ako senga la baninga bolimbi c'est pas nzam. Wera nde face. Oui, mais wera batu combien bakangaye. Pourquoi wera ndimo? Yoka si lobeso. Soyez na kisité na maison mais on a kozwa. Mais yango bazo poeta batnyostu. C'est la messi. Na sala émission moko na l'un des animateurs ya orchestre on est en comboté pour la boy alaba na boy. Kisi ezwaka ka muto akota ba kisi. Donc mais si nous avons besoin de faire kota okota okelo simba kisi te. Sina ko comme na rozwa opete parce que au battement na Saint-Esprit. Na rozwa te. Mais il faut kota monde wala zo lokisi et rozwa yo. C'est que bazana bazwaka wera bon parce que wera pe azaka tamambwana. C'est là. Obi diable. Wana musicien mutolo ba. C'est là. To solo là. Est-ce que diable pour saloma be? Il faut ça quand donc. Tu cause appelle moi na nzambe na nzela distraction moka diable profiter pas. Et ça mais kasi ouais rapeta nga yaka yene maka musique. Pour moi le besoin na mvutime kwate. Mais c'est ouais pas bon nzambe kadne. Na mbanda kasi ko zo kene penana ni mboko nini.
oboni so il est beau oboni côté il est beau avec Gbado na so ba mfuti mamo ezaka kuna mabe si ayana couper pantalon lokwa jipon parce que peut na bonzambete na bien tango to na musique ambiance exact o mela moi bière bonzambe na saint esprit vanda à côté les impuretés na minute to ba saint esprit qui makeza normal le beso envoûtant yo le beso il faut zongi c'est l'esprit na ngo envoûtant jour wa pourtant pe na ngana so bénédiction moi nzambe na manka na mfutima le beso donc bangonde baya koloba o basala na maison mère pourquoi bango balela kaka la musique est la réserve en basolo te bana bakisi me wera siko azanga kisi azanga na protection ma pata azana nzambe mapata kote mapata azakaka moto ya contribuer kana réussite ya mobali na ye na nzela ya losambo oyoka te mapata vanda lobi avanda boetango to betare na Grand Paris exauça bengi na 18h abi maman qu'est-ce que ne voit pas aujourd'hui ici il y a pas de gens on comprend ouais mapata habitant na kibongo muteme bati na fukami na batin fokete mais prière et invocation yo lingo kendete abele linzambe nzamba lobi invoque moi je te répondais on comprend abele linzambe batu basenene baye quel nzambe oyo akela likolo na se biso nzambe oyo a deux majuscules voilà biso kotaka te papa moko boye te wala leki na ba pasteur belé na mboka oyo s'il vous plaît flamme sambela ya solo tu sais que bandaka mambo eza quitté femme à l'école à télé tu vois maman arène à Grand Paris mais tant que bête maman c'est-à-dire te arène à Grand Paris jalousie bango nyonso balingaka via sila moni bato balongwa ya oyebi problème à flamme na solo la siko wana poso ba vérité flamme alongo la merci flamme bandeko nanga flamme alongwe pa wera pa senga lupangu mais aumele ki to solo la ndeko ba opesa yo lupangu flamme aumele koleka baninga nyonso te aye ko intégrer mood tango maison mère salami ba flamme ba ye ko intégrer ozo comprendre papi kakol siko asengani soki flamme asengi lupangu bongo papi kakol il faut asenga nini babenga ngoni villa mais quand on a déjà aussi a déjà kasi siko tala na seneta papi kakol s'il faut senga wera c'est qu'il faut senga pays ozo comprendre faut senga pays mobimba siko te pays village kututé siko nani flamme aya lobi vie façon belé il faut et puis autant na conditionnel il faut basombelo pour obetaka papa et puis abetango pona succès ka ya wera mais pas nzambe babi l'élévation ne vient ni de l'Orient ni de l'Occident mais l'élévation vient de l'Éternel okomi mwana nzambe abeta pe Solomon église to comme binango obeta et ni si e obini sabato flamme pas beta ako azoke na kokufa ka ako boso liwekangie te koma dabe soka azalaki ka ako ti lelo enisi ye wana mwana mukia bimi mais vous comprenez que est direct mais yé le beso nazo biso nyoso ezali arena le beso asala no contre campagne pour na concert na biso wera soka za muta bien et ambassadeur ko beta te mais est-ce que guerre o e bandi pour na wera non guerre est ça date de longtemps si fallait abeta kana poto guerre est ezalaka si ba faire ba beti ba minse ba si abeta kana ba restaurant pour le beso beta kana ba restaurant ba benga oni ba place ba G6 ba casino ane loka obet yeso abanika mikele la ba papa la baba ya c'est sala wengete mais on me sala mina wenga na boite mi c'est sala wengete na époque wana na bien
na boya ngo makasi te yango pete sala kata fumbwa te c'est pas ça ba telema kata fumbwa sala ezwa succès mais sala wengete balobeso kutu bayelo kwa na site omoni besa régime auto connecté na kata maison mère balobeso mutu bayana mais je te dis asa moi j'utilise lobeso d'abord à créater ba cri o bando zoeza ba animateur ba test ya ndo vuka bangwa boaki ba cri na oui d'abord pour sa vérité to kena na vérité bina pe bobande ko boyango bondo tika ya boka seke bozaki kasi poto mona kika to ana ba improductif to sa nini to sala kaka to yiba taba obi combien de fois ba yiba biso ba finga biso wera yibi ba cri hors maison mère to zo crème touté o côté ba bile ba alaki ba brigadier Sarbati côté ba Seleyo ba Zalaki ba roi David banani ba Diego vous comprenez au sentir animateur à quoi ventilateur à quoi pompe robinet so fungo le kangite ma ebima mais bango ba ka so abwa ki krimoko wana komo dio ba na bomma bino obo manani lo besoin na boka na ba niyo sa berso de ki lo beso kutu mutayela maison mère ba bêtise na télé isongola o kaka il faut baluso la sasima ayeba kata fumbwa ba parti moka salite to boya te poto alene lokwa kozubwaka na minute ate to def animateur c'est que bondo ça wakina carence de quand mais bon ba koti carence na lobi boy ba ngomba koti carence au moins de ça boy to solo là le boss Bongania a payé opportunité le boss a payé opportunité alobi sala émission na ba question faut tout d'ailleurs mais si ko soko comme tuna c'est comme une incompétence oui senga mi bakri asenga wera mutabuaka kato fumbo ya wera oh moni si omoni na kenanga kato fumbo lo be abuaka est-ce que ni ke wera sala bakri wera yebo sala nzembu ayebi ko buaka ayebi ko beta ba instrument bakri ebele buaka mana maison mère wera malgré ba fille faut chanter yekaka na bien mutaleki wera na royemba zate au moins nde balé na wenge nde balé na wenge mutaleki otanga ne na wenge nani faire rigoler mbaka mabe na le ba na ba deuxième voix ba deuxième miste wera otanga ne bokanga na bien nde balé ba onyo so tepe na Blaise Bula ote wera boniko Abina faut danser mais quand même c'est un bon chanteur non tena lingaka to yako baby selanga na pas na lingaka madame va wera te Blaise Bula as ingénieur yekutu mutakote wera Blaise ando bongisa ba radio mais c'est bien ndaki notre kolanda ye abibora sur nzambo bango bazaka bongo soka baby si lobe oyaka kolela ouais na monya baby pour expliquer ki waza webi ke Blaise Bula banda ko bongisa ba radio na bandal wera yoki ye mawa lino ane bukana ayoki bena voix na ye te Fouette. Lino bukana wera yoka mawa jour boxer abete ku ayibara au parler à radio boxer abete ku lino bukani wera tala bi moninga bota yazolo baneti ke wera boya yaki na preuve to yaka non na maloba so lingi preuve ba sera pe téléphone elete yo Android boxer pe muta obeta mutu na ko filmer de kona boya risque ozo comprendre wera tali alobi moninga so continuer na musala réparation akoya kokufa mukomusu na ya kobwaki ata na musique mais leo babima baenga so comprendre mais lelo asengika biloko mapata ye toyebi ye tozwaki na biloko kasi oboyi pa Adolphe ntango akumisa ya Adolphe ka mpona kolia alinga misili mais c'est bien quand même c'est bien pour misili ekotaki kaka poto kota ebando kende cimetière ya Seguedo azaki vraiment moi à part quoi Blaise bango ba bato yo wera nde mutasala bango ba Blaise baza ba mission te yaza na ingénieur problème nezaka nenga yiba mbonga sokoda lokwa wera kotela ba mama veuve kota ina or ya linga wera contribuer na escroquerie au salaire $50,000 uzomona tala seconde ko tikali na CV akomo luka bongisa na wera pas so cop asisa ndako alors au final les sous ba préparer
préparer 12. Basali le mona Adolphe 12. Ba préparer ngo basala promotion. Adolphe. OK poto pona kiti ya migenye mate. OK poto na komba werate. Voilà. Yo mwana nani journaliste confort na bino na David Mombele. Avandi pa beta non question moko bet zoba que tu es David Mombele pour le wera a tellement na podium aloba ke o Adolphe Azatra bilamba ya Turquie. Est-ce que wera na makamba bilamba Adolphe rapport ezanine. Et puis ata ya Turquie oui na mona pe na complément ya Turquie. So ata ba lobby sali ni ya Didas wana. Ngabe yana biso tindela ngona Turquie. Ah OK. Siko ata za bongo. Et sali ni wera ese kipano makamba Adolphe. Voilà. Na wera na obi tambale na wenge bango nyos Adolphe abande kolongwa bilamba olakisa libumu nende kweya weka za parmi bato ba sauveur na boya ngo na maison mère olakisa libumu to za parent. Vous comprenez? Nous c'est ça pour nous la réputation et crédibilité mais pourquoi ba lukaka ba tourner na défaveur à wera? Mais depuis on pas tombola sur la mbate. Oh tombola de. Akoma ka obina. Gigi kuyenga oya tata gaye tata obit mais quand même ça peut ça là tata oza dans la poto na bon ça ça avec Dieu te dit que nous ah ya bango nzamba osala ya biso botinda biso tasal jour ta date et voilà fidèles internautes nous sommes vraiment à la fin de notre émission c'était un plaisir koyamba merci beaucoup parce que à le barabien ta yazo défendre mais tout ça banga que lobi père comme le la baona musupo to ibaya kaka boye po lobi na koma la ube yo zo luka en futenga na koma lokwa piroche na ça l'échafaudage non quoi oh ngana OK maka misiki na so ya kena na compte échafaudage au kolisa misana OK ça ko pona kuna de bonga kendele ni alele ba memeka na poto ngana za communicateur awera tokozala soto ke maka musala tokosa musala ti tokozonga ozo comprendre ba fenek ba kendaki fenek akendaki na groupe na Côte d'Ivoire azongite o comprendre ba Johnny Milongi o comprendre l'archiviste ake combien de poteaux pour yebi eloko o sala sankara de compte akenda kazonga ka yebi eloko o sala tozo boyende ba inconscient wenge to na posa ba conscient to travailler to sala pour na bonne marche orchestre puis ya leader na biso. Voilà, merci beaucoup merci beaucoup tout mesana kolanda bonganya média sur le pestabino mamba bien ba news ba actualité merci mon dernier papa et émission puis quelques salutations na ba tout balandi biso partout dans le monde. OK, merci beaucoup. Mot de séparation na ngezaka que na bengisi batutu boya na kipwanza botala ba préparatif à chaîne lolenge zolekela ba préparatif pardon ya ba concert ya ba spectacle oyo ezali déjà le 28 na kati ya Belgique na couleur café et puis le 18 octobre au balobaka deuxième mi-temps et gozalawana na kata Didas Arena boya ko vivre ba stratégie et puis boya ko mona oyo erataki na kata Arena Grand Paris to ko rattrapa ngona kata Didas Arena boromona makambo déjà concert eza samedi quand même bon si à maison mso ba quitté je crois baroya à part Bill Clinton ba mso pe ba luka ba ye et c'est la question baoya base la pe to na ba concert to ben sabonka na Didas Arena te poto obeta pe na ville na café musique to ko ben s'appelle c'est le café musique la journée et ça déjà le 11 oyo le 11 mai to za na kata café musique et siko wapi le big boss a repesa copie confort ya Arena Grand Paris pour battre belé o to kenda kité to aller na posa déjà place oyo ba mona rappel que motako pesa ngo makambo
et ça le big boss le roi de la forêt au moni nenge espace na biso Kasquar ezali na kata banda le kanga misuku to ba komisa ba boîte na bango ba pâtisserie ba nini pola Kasquar donc yango moni kuna pe balinga wera pour valoriser ka nini na bango donc merci na le big boss le roi de la forêt na nyonso azo sala et puis lolenga azo sauver musique na biso donc na batutu rendez-vous est le 11 lelo déjà tous en répétition lobby tous en répétition baya ko vivre et ba test les autres continuer toujours tous en Neymar donc d'ici là bozwa single au date les bima déjà na bureau so ba pesika aval tokoya toleka pour eza chaîne na bana maison mère na lobby toujours ce que moi na zongi eza pona mona e bo s'abonner mais bo s'abonner penande na zelaite nalingi pena toya ndenge bagolo baloba mobondo ndenge ba warrior baloba toza partout siko Weranson aza mokili donc c'est que na nenga mai na nenga likolo na nenga katikati na nenga mabele na nenga nini to s'abonner na nenga pe ya flamme kapa nda ko va ensemble là voilà merci beaucoup merci la grande équipe ya Bonganya Média et merci beaucoup votre balinga français je vous aime beaucoup merci beaucoup na mettre toujours mon diango mais pas social pour ba la mwinde ba lobby ay ba kodena ba tout voilà je vous aime beaucoup je vous dis bye bye on se retrouve juste à la prochaine ciao.